Les documents étaient sur le Sahel intérieur ici, non? Regardez-moi Kimia. Va revenir en forme.
Regardez-moi Kimia. Va revenir en forme. Malheureusement, le 23 mars, Dieu en a décidé autrement. Aujourd'hui, c'est l'arrivée de la début moderne de notre chère mère, fille, grande sœur, artiste, que nous appelons affectivement Maman Boli. La famille est triste, le groupe Salongo est triste, les artistes et les fanatiques sont tristes parce que Maman Boli vient de nous quitter. Dans quelques minutes, nous allons faire le cortège jusqu'à la mort. Mais avant d'y aller, avec la permission de la famille, nous allons accorder un mot aux représentants de la famille à Londres. Sans plus tarder, Topesi Maloba du Païa Yanoko. Merci beaucoup, chers amis. Il est parfois très difficile de prendre la parole dans ces circonstances. Pour ne pas le perdre, j'ai beaucoup écrit ce que je voulais dire à ma soeur qui revient dans ce secret. C'est avec un cœur très serré, mais rempli de gratitude que nous accueillons aujourd'hui sur cette terre congolaise. Elle a tant aimé la dépouille de notre sœur, notre mère, notre étoile, notre sainte, Marie-Clémentine, Maman Bolingo, c'est intime. Elle revient à nous, non plus pour monter sur la scène, non plus pour incarner un rôle, mais pour reposer enfin chez elle. Chez elle, dans ce pays, elle a si bien représenté par son talent, sa voix, sa dignité et son amour pour le peuple africain et pour le peuple congolais en particulier. Elle nous revient du Maroc, terre étrangère, où elle s'en est allée, mais c'est ici, à Kinshasa, qu'elle retrouve les siens. Ici où tout a commencé, ici où tant de vies ont été marquées par sa présence, ici où son histoire s'est enracinée. Chère sœur, Aude Clémentine, chère Maman Bolingo, nous t'accueillons grâce à la fondation de Denis Yakeru. Aujourd'hui, on t'accueille comme une reine, une mère, mais surtout une mémoire. Ton retour parmi nous est un moment de douleur, mais aussi de très grande reconnaissance. Car ton départ ne nous laisse pas seuls, il nous laisse ton héritage, ton exemple, ton amour. Mais en cette heure douloureuse, permets-nous, chère Maman Bolingo, de te demander encore une chose. Toi qui as toujours su ouvrir les cœurs et tracer les chemins, là où il n'y avait que murs, ouvre-nous encore une fois les chemins pour t'offrir les funérailles dignes de ton rang,
de ton œuvre et de ton amour pour ce pays. Toi qui as tant donné au Congo, que l'âme reconnaissant, les autorités de ce pays se souviennent de ta voix, de ta lumière pour le peuple congolais et de ce que tu as représenté pour ce pays. Aide-nous depuis là-haut à faire entendre ton nom une dernière fois dans la dignité que tu as toujours incarnée. Que cette terre congolaise que tu as tant honorée ouvre maintenant les bras. Bienvenue chez toi, Bolingo. Repose en paix dans la dignité, dans la lumière et dans l'amour de ton peuple. Ton frère Jean-Marie Kalonji, qui sont toujours bien-aimés. Yalibota. Tolenge moko tokomi na ba t-shirt na biso. Bravo Maman Boli. Nous répétons encore, Maman Boli n'est pas morte. Elle restera éternelle à travers ses œuvres. Yango wana, elongo na libota, na ba artiste, na ba ndeko ya groupe Salongo. Oh, tolingi bango mabazala vraiment liboso. Applaudir makasi. On a kanga ba ndeko totombola ko ba mema na combien.
Nzambende apesaka, Nzambende moboto linyoso. Lelo ezali jour J. O biso nyonso catégorie nyonso ekoka kosangana mpona kozwa nzoto ya mama biso bolingo ya groupe Salongo na aéroport. Mama bolingo bamusu bayibi na omona na télévision. Mais bayibi parfois malamu te na evandeli na ye to ndenge azalela. C'est une actrice oyo alekisi bo jeunesse na ye nyonso na théâtre. Donc elle n'a pas fait autre chose à part théâtre. La Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Toko condamner Nzambe te. Moment na ye ekoki oyo ya tikibiso et elle est partie. Salika malamu les cornets et aussi les bandés parce que ye aza icône et c'est ka keto le laï na mapele na ye mutu mususu atangisa ma misu te mazolela na kati mutu mususu atangisa ma misu mutu mususu ekomisa ke bilobela kolela ya kolela na mutu eza na ba faso ebele bazolela mama boli esalaka pasi na mutu oyo aza cher epa na yo soki atiki yo esalaka pasi eza kaka bandeko na ya groupe Salongo te eza parce que matanga ndeko atiki biso libanda ya mboka corps ezalaki nano te lelo air corps eye tokei koyamba yango te Mama, if love is crazy, love is funny. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisina metro château utia da kayau. O kayau awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là là là. À Paris. J'ai la noyé bas. Ça, on a d'abord à chaque chose nous la métro. Ils sont mettant, ils sont numéro de banni. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur la place de Koti. Azama Namboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et l'Ongolaka, attache. Tozo lobela makambo matampo, ma maman ma bébé belé, ma maman va tamboulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, na pour na kolongola matampo ma maman, manduki ya ma maman oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabunu bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche non yozomona te oyo loka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo produit oteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala Awa Toza oya te nango Nicole Malonga. Groupe Salongo. Voilà.
Et au Bominga. Wana mupepe mukapesa pita singa tokangia wa tokangi pia tuna uside. Les enfants international. Bana salon tozaka ini donc tozana makambo ya matititi dans un PC logique tout le monde aussi les tika biso ça mais n'a pas bâti troutin ils ont bâti rabot boy bande ko bongo te ça va bon ça les polo hein après mais quand on quand beaucoup quand on boy c'est ça rabot nous avons tout ça boy ko ya kandi ça qui ça la kandi mais kangaminda yo kangaminda bukati kangaminda merci Sami botikanga Vous savez, dans une famille, lorsque vous perdez l'un de vous, et surtout lorsqu'il s'agit d'une mère, oui, passion et zalaka. Donc, on ne peut pas dire que Toza bien, mais Toza rempli une émotion, la tristesse, parce que Moko, Katina Biso, et surtout Baza, Baoyo, Basali Moussala, Yango, Malamu, Pe Balaxi Nzela, oh, Lelo Moni, Bakata, Yewanazola, Fatou, Naocho Sombele, biscuits, tout. Vous voyez, Landa. Donc, ils n'ont pas ici, mais on n'a pas le choix. Le Kozanzela, on n'a pas le choix. Et surtout que nous savons que Maman Bolingo n'est pas morte. Elle restera éternelle à travers ses œuvres. Voilà. Et là, Zabongo, tu as déjà 23 heures. Non. Minute déjà, hein? 1 heure, moins le quart. Moins le quart, voilà. Nous savons déjà, pour nous autres, il y a Maman Nabiso Bolingo. C'est ça, non? Oui, effectivement. Ouais.
Pour les fans bateau balinga musala na yepi bando ko zela pe programme CGS oza loba. Oui, to sangani na matonge. Tozo benda mwangonga. To kende biso nyonso biseza libanda. To kende na aéroport. Ko yamba nzoto ya mama Boli. Ezaki organisation mwa malamu avec bandeko ya groupe Salongo na management ya mama na biso Karine Pala. Nde tosangani awa na ba karaoke bao bayembaka. Voilà ba initiative ya kitoko. Babinaka miziki na bango pona kosala plaisir, surtout mingi na ba mois de la femme, ba activité belé. Tango moko ya ba mama pe a tiki biso ba telemi. Bani ko rendre hommage parce que jour ba ko sa lever encore to kozala. Mais kozala pe malamu mingi tango nzoto mama ezo kita Kinshasa, bande kona ya musala, bana na ye, ba collègue de groupe Salongo, bande kona pe association qui est la NTPC bazali ba ko yamba nzoto na ye na ndenge moko ya lokumu kolongwa wana to kende inde tina morgue ya cinquantenaire nde sika wapi bakotia nzoto ya mama pe simanango bande kwa Salongo bakopesa programme libota parce que d'abord maman Bolingo appartient à sa famille biologique. Bande kwa libota donc sa famille biologique, mupanzi na bande kwa groupe Salongo sa famille artistique na biso nyonso ba artiste comédien bakopesa biso programme tokoyeba mokolo kani tokosala lever accord ya mama na biso to rendre ba hommage ya suka po tokende kotika ye na ndako na ye ya suka. Voilà, bato ba retenir qu'il y a déjà hier à partir de lobby na Tongo à partir de 9h quand on est comme en hôpital cinquantenaire, c'est ça non? Non, c'est pas seulement 9h. Et comme on a peut Tongo makas. OK. Ça dépend déjà peut-être 5h. C'est au bimi pour na 5h. J'espère que nzele za rapolele. To kende mbangu ti na hôpital ya cinquantenaire. Na limité peut-être 5h30, 6h, tu as déjà dans l'hôpital à cinquantenaire. Et c'est quand les artistes sont bazate awa esikoyo, bango le kambaramon na cinquantenaire pour nous autres maman ezoya bazo yamba yango wana parce que awa eska tozali tozaka na artiste comédien te. Donc tozape na bana. O bango bengaka bakoko ya titenge sana. Donc bana ya artiste comédien à groupe Salongo. Ça a été un plaisir. Namoni ndeko na biso moko mwana papa ebale mondial. Namoni mbala moko papa na ye. Vous voyez, namoni bato ebele bandeko groupe et bakata za groupe Salongo te maza moko ya ba artiste. Mais c'est justement question na tuna mwana. Tomoni matanga mama Bolingo plus bandeko na ya groupe Salongo. Non. Ezaka bandeko na ya groupe Salongo te. Et ça parce que matanga ndeko atiki biso libanda ya mboka corps ezaki nanote lelo air corps eye tokei ko yamba yango te ezate bazofuta biso mbongo te ezate to intérêt songolo paka les alités eza bolingo wana toza nango to rendre hommage nde omoliti air tozali debout puis tokokende pona to yamba nzoto mama ezaka groupe Salongo. Je profite maintenant pour mobiliser les artistes et comédiens. Bango nyonso baza mobiliser. Oyo atiki biso aza mokete. Oyo atiki biso aza nzoko. Moto asali mosala na ye. Oyo to sengeli to pesa bandeko na biso abasi bala exemple. Okomona na buzoba te. Bien que na tango na bango ba internet to pelaki moto te, mais bazaki na buzoba te. Okomona na buzoba te. Atiki marque na ye coiffure na ye ozomona yango bandaka ti ko bobele coiffure na ye. Donc c'est une marque. Atiki marque na ye et jouer na ye avec sa voix exceptionnelle. Donc voilà, un peu ça. Lelo yango toujours biso bandeko na biso surtout bana basi botelema parce que oyo atiki biso aza mama. Botelema. Mokolo surtout autre ça la veille mortuaire. Lever du corps, jour à recueillement. Bino basi bo le kande mi ba de belé.
bozala ebele pour rendre le dernier hommage na maman Bolingo. Oh biso affectivement to bengaka maman Boli. Donc tous à la ebele et ça quand artiste comédien té a bercer enfant ça va te belé. A bercer enfant ça va te belé. Donc ba fanatique na biso to repé sabino programme bokozwa programme pona o etali recueillement bokoya ebele mokolo asuka to rendre hommage à solo et puis na ba konzi mboka esika wapi bande kwa groupe Salongo bana mwana ba président Lombe ba Karine Pala so ba l'équipe ba beta koko bo fongola bango porte pour matanga na to rendre mama o hommage moko ya suka digne et mérité na musala na ye a Salaki to rendre hommage ezate libota ezali ezate bochande maboko makamunyo sweleka malamu no boyo pesa ngo pa oxygène te boyo pesa ngo pa ya fatu te to pa ebakata non boye libota ezali bato baza na organisation bazo bongisa bato groupe Salongo ba bindeni ba osala po bakamunyo so eleka bien na sepeli merci na bato Fazaek na moni ba matisi ba banderole na moni na Victoire bato Fazaek mama DG papa na biso Daf merci beaucoup na moni Fazaek aza ko telema matisi ba banderole na lokumu ya mama Boli esali malamu mingi hein. Voilà le grand message au groupe les artistes comédiens to telema biso nyonso basi pe mibali ezaka likambo groupe Salongo ta groupe Salongo baza baboti te parce que bazali bandeko na ya libota hein biso pe toza hotel mate e musu to fandaki na début to fandi ba maloba pe mabe pe elembisaka pe omoni non omoni biso musa to salaka biso mususu il faut d'abord soutien à l'artiste comédien bango moko hein. Il faut donc un soutien aux artistes. Soutenir, ce sont d'abord les artistes comédiens. Parce que tout ça, là, ils ont un bénéfice. Et ça, d'abord, place Batio, volonté, bolingo. Parce qu'il faut servir la communauté, bolingo. Likamube koi kotoyo, okeyimbango. Exactement pour nous que nous avons un pourcentage, non. Et ça, bolingo. Artiste comédien, c'est quoi? Tout ça, bête à moutou. Pour na papa na biso kisita aza santé za ko déranger eza na bangonga onde sengeli to sauver mutu o azali nasili sandeko na ngai o azali ko bela il faut que sauver na ngonga oyo vous voyez ezate que il y a un intérêt au songolo au bato non c'est un peu ce qu'on dit donc nous devons avoir d'abord soutien il y a biso ba artiste comédien pour ça parfois il y a des ratés, il y a la communauté nabiso, moi quoi avec ça le bilo bon ezoki sur elembisi yo ofandi mais artiste comédien oya mutu ba oya hotel non ko kipete yo sala du foot na ozana na nzambe voilà est-ce que j'ai bandé ko babe to na bino bozala ka wa piso ndi bazobela to yo ka ba cotisation te mais soki ndi ka kufu ba cotisation minene bino voilà merci mingi donc bino pe po bisa bande ko wana bazala ka wa pipo na osangana na baninga c'est ce que tobetaka c'était midi pokwa mikolo nyonso bato mingi lisanga yango yo boya bozaka na baninga bamifandisa bango moko makambo ya lisanga na bango ya corporation bayaka te tosalisi activité munene ya soutenir ba FARDC na la première dent pona intérêt lobi muna mutazwa pe moi assurance te bayaka te mundeko boya zui maladie mo contribution batiaka te boya likambo songolo journée na biso international bayaka te boya pona atelier ya formation artiste akolaka na ba atelier de formation bayaka te bamona na kate mais bato wana bazwi likambo biso pe ko boyebi te nde bomona bango nde bagangaka mingi basundoli ngai alors que ezala ko na quartier na bino boza na mutualité na bango mutualité na bino bopezango ebakata ba couleur par exemple bino ba membre mutualité mais ezala ba ndeko na biso igeta iget non Gisèle akota na mutualité na bino wana te bino soki mutu na bino mutualité azuli kambo ndenge bokosalisa ye ekozala ndenge moko ndenge bokosalisa
Gisèle te ye bosa c'est que bon moi na kazaga na quartier mais oyo sanga na bino bongo na kaza mutu na bino en mutualité et vous allez un peu différent. Il y a on mobilise les artistes et comédiens. Venez, soyons ensemble. Tout le baka limiter, renfort, effet, vaincre. Na bomo kone to golonga. Au moins ne si boy. Moni lisanga bakoko ya chitenge bana ya ba artiste mama ka il pa telemi oya telemi e boza ebele to kait to yami mama ça il okumu hein mais ba obe afandi ba fandi vous voyez c'est un peu ça ce sont beaucoup plus bateau yo et ça ba ka bongo ezaka mingi on avait eu un cas na njili artiste et comédien boyebi mutuna makolote mais atiki biso eloko ezate to kolinga artiste et comédien pour là bobeti bobenga te to sangisa ya biso nyonso président apesi et le président lomba apesi o kuna apesi même bozaka 5 personnes bokangisi mbongo bobani na cercueil nyonso libulu tout bosali vous comprenez pour un artiste comme mais to tei ba baninga na to ye to sangana to yebanaka et tout ça même recensement yaka komisa kombo les artistes comédiens misusu a mi fandela na ekaka asana voilà. D'abord na première position ezali bato basangana na boy to yebani ozomona mais bato na mususu pe na cas de force on n'a pas de choix parce que même malikam na bango ekweleli balata kaka bandeko na ba artiste bandeko na ba artiste mais bandeko même libote ba raté que hein ndeko na biso abandon sangana na baninga te ndeko na biso même baninga bakwele likambo balobi ah to cha moi 100 to sunga ndeko songolo ya pesa kata mais omona likambo soke kwei ba ye mutali boso ya batona balobaka bosunga ngai mais to gozong sa mabe na mabete faut gozong sa malamu po ete ya ye hein ye pe bongo la motema akota siko na diapason moko na bino. Bafan na mama bolingo bazali ebele mingi baza bakonzi parce que tant tozo tala groupe salongo na ba batterie na ba TV ba tantung ba electa ba ya ba noir et blanc na ba batterie oyebi bato wana nyonso hein bakoma mingi bakoma pe bakonzi moto asepelisaki jeunesse na bino moto abersaki jeunesse bino moto asaleli mboka atiki biso bozongisela ye ascenseur. Merci na la première dame Maman Denise oyo atikaka biso te surtout à travers fondation na ye na maladie na cas d'assurance santé donc voilà merci na ye zaba baksela mikolo apesa ye sous possibilité surtout na to lelaka tongo me dit pourquoi ça nyango ça nini evimba oh ça déjà mingi koleka baninga pe mususu o batikala kipe basa nini ba bénéfice moi je bino so bénéficier nango et ça la ka elengi o to sengaka ezaka obligation te mais to sengaka ye tant que maman na mutema malamu na na acte déjà sala pour na artiste commun tebi ke akokanga mutema te à travers fondation na ba cordon bango nyonso malidia bango nyonso to pesi bango mbote pe musala malamu na kati ya fondation voilà oya moi muke to koloba yango wana. Je profite aussi pour nous remercier bandeko nyonso même pour présenter condoléances et puis pour encourager bana ya mama bolingo Monique pour vous dire que le théâtre est un métier noble tala mama ninga kolisi bana hein bana pe baza ba voyou te est-ce que bana baza ba voyou intellectuel musa to sala kaza musa bazoba te. Moi, peut-être les amis, c'est un métier noble. Et puis, si on a ça, moi, mais on a passion. Mais tout comme son profession, parce que c'est tout le monde. Merci à le général Dodo Chinyama de la République. Na Katia Irlande, na Pessi Mbote Ming na Emilia Santos, ma famille Irène Ngemba, Deborah Kiketa, on a son apôtre en France, on
en tout cas napesi bino mbote et puis nasengi bino merci appel mpona koconsoler esalaki bien na pasi oyo ekoyelaki biso merci mpe bino na baninga presse tala ero tokomi ine mais vous êtes sacrifié boya libanda mpo bozwa lolenge nini tokolongwa awa toza biso nyonso bomoni awa tokolongwa awa tomati na biso tose dirige vers aéroport bose sacrifié merci na bino bachaîne namoni super promo namoni ça malgré des polémiques mais tu fais ça a une polémique tiens non ça c'est big baby ça a une polémique tiens mais il y a quelques attends sauté moi ingrédients ils ont raté hein faites votre travail bien et vous allez malamu mingi zamba pambola bino merci bien que vous avez intérêt mais bon aider pebiso poto panza sango je ne voulais pas parler mais Nabino Boye en tout cas on n'avait pas le choix yako ça merci pour la partie cette comédie au Bazalia bana groupe Salongo bande comme ça ba karaoké o ba yemba musique na Karine Pala mingi na ba mois de mars hein les amis mois de mars na juillet journée internationale de la femme moi ba initiative à bongo yango to sengaka na ba sponsor na sponsoring. Ce sont des choses à sponsoriser, qu'on encourager, mécénat, moi mécène, aujourd'hui, est-ce qu'on voit que moi, mbongo yango wana, et ça pour promouvoir art, et qu'on sunga, et ça réelengi mingi. Merci na bango ba karaoké, ba telemi, ba oui ba ko lela, mama boli, yango ba za présente. Ba koko na bango ba na ba koko groupe Salongo, bango ba telemi. Et vous allez le président Mazouma à Kati à Paris, à Kati voyage naé, aïe. Pour na balela moko na bango nyonso. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir Sasa. Bonjour. Pour tout comme déjà iner. Voilà, donc déjà iner, tu as déjà temps déjà. Au beaucoup ça prêté déjà. Nous avons nous autres il y a un moment na biso molino et rapport. Un message européen c'est surtout fan de bango sala na ye. On va dire surtout au corps na ya Kinshasa. Na olobani. Esalika malamu. Les cornets et aussi les bandés parce que y a icône et c'est cas qui est les laïcs na m'appeler naïe et on ça bien c'est ça. On souhaitait tous les comédiens les moments pour les mutu na mutu azara na façon ya kolela mutu mususu atangisa ma misu te mazolela na kati mutu mususu atangisa ma misu moto mususu ekomisaka bilobela kolela ya kolela na mutu eza na bafaso ebele bazolela mama boli tozolela ye. Ok, donc retenu déjà le lobby pour toi déjà une heure déjà. Donc tout retenu déjà qu'à partir de 6h 5h encore exagéré dans l'hôpital cinquantenaire. Oui ndenge tokende toyeba makambo nyonso tu à partir ya nde tokoma na aéroport na ndenge korea ba manœuvre etc nde toyeba kiso tokoma nango 6h 7h 8h na éviter. Mais pourquoi tout le monde présence pénale la comédie Belité? Est-ce que Mbele peut s'amaguer madame Teto ndenge c'est salon aussi te bato bayebi. OK. Presque bato Mbele bayebi. Misusu pe bakozela biso na cinquantenaire. Misusu pe bakoya jour oyo ya veille mortuelle ozomona mais bato ebele bayebi oyo paza na temps nde biso bamisusu pe toye. Nakopresente ka bana na ye mes condoléances eza nzela biso nyonso tu nzambe nde moto apermetaki azwa mama toyebi ke esalaka mpasi na motu oyo aza cher epa na yo soki atiki yo esalaka mpasi mais eza volonté nzambe topesaka nkembo masanzolo epa nzambe bazalaka na courage eza volonté nzambe.
Merci. C'est bon, c'est ok. Bonsoir. Voilà, tout ça déjà 1h du matin, on va de partout. Tout ça qui est bon pour accompagner nous pour correctement na biso bolingo. Un mot tout d'abord, na bato bazuli bako hôtel de partout ya Sele Masasi. Merci. Nzambe nde apesaka, nzambe nde mobotoli nyonso. Lelo ezali jour J. Biso nyonso catégorie nyonso ekoki kosangana mpona kozwa nzoto ya mama na biso bolingo ya groupe Salongo na aéroport. Mama bolingo bamosusu bayibi ye na komona na télévision, mais bayebi ye parfois malamu te na evandeli na ye to ndenge azalela. C'est une actrice oyo alekisi bo jeunesse na ye nyonso na théâtre. Donc, elle n'a pas fait autre chose à part théâtre. Aboti kaka na mosala théâtre. Donc, famille na ye nyonso bayebi que sa vie était le théâtre. Aza oyo asala mise en scène, asala scriptage, azali oyo asala ba scénario aussi na groupe Salongo, comme Naba Nzonzing aussi. Mais la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Toko condamné Nzambe te, moment na ye ekoki oyo ya tikibiso et elle est partie. Si konde to sangani ya média izali à part le groupe Salongo, bana ya Salongo bazali ou bien bakoko ya Chitenge sana bazali, karaoke bazali, journaliste Marc Nyonso ezali awa, to sangani pona kokende siko na aéroport, il est 1h30. Nzoto ya mowei e okita vers 2h30, 3h. To ke to zoye ce qui est au long aéroport, tout qui est na morgue, il y a cinquantenaire place de Rotika, Nzoto ya Mouai. Donc tous, qu'on met d'accord, na auto sala toyebi que Nzambe a rejoint le devant, a otambola na biso pe, a ozonga na biso sans problème de procès. Donc to garder kaka dignité na biso. Tota la dignité à Moué, to pesa yepe lokumu ya suka o ezali posa ya moto nyonso te mokolonga pe ekokoyela ngai bato balelanga pe bato o esengeli baseka bakoseka bazangaka te parce que tolobaka kaka ezali kambo ya kolela te mais eza na mosu azoseka na ye. C'est son temps akoseka na ye, mais to senga ka ke tozala uni to accompagner mama oyo ti na bisika to koposer nzoto na ye mokoloni ya suka o atiki biso na se ya moi oyo. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup Yasele. Mais Yasele, moi question moi suka poto kabwana yo. To moni plus bino bandeko ya groupe Salongo RTNC, mais maman oyo a inspiré bandeko belé basali théâtre Yasele. Tout s'attendait que les tout le monde bandeko belé basali théâtre. Bazana bino ensemble, mais tout le monde y pensa en goma et est-ce que Mbele comment il peut malamu te to le lengo ni Sele Masasi. Mbela ekoma kinango. Mais balobi chaque chose a son temps et motona place na ye. Selon ndenge zweli yo zali dispo. Muso za dispo te, il est 1h30. Mususu bino bokansa azaro ronfler. Nous sommes à l'hôpital. Présentement, moi, je viens de l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Donc, vous allez appréciation nangane na monité na mieux tika mwana mais na rota la maman nangai to ya nangai akufi. Donc, faut pas Chitenge sana disait faut pas condamner une personne absente. Donc, tous en abutu, moi, to juger na nubato mo izalité. To tala tango to ko uta bisiko sengeli tokiti na nzoto amowei na parla moto nyonso ozala dispo akokita. C'est pas tous à la foué
pour chicoter des gens qui yaka chicoter. Nous sommes dans un mosala. Donc, Mbela et les gars qui n'ont malamu, mais éthique et disponibilité, il y a tout un chacun. Un message à tous les comédiens, vous allez beaucoup à Talayo, pour aussi ça. Bandeko, il y a théâtre, Tomesana Robenga, de Tobenga na Momeseno. Na osenga na bisote. To l'accent les amos sala bazobate. Na ko perdre moto na kati ya libota. To boa kaka obie to simba kanano nyonso ya mabe e komela biso ya koswana ya koinana ya kotonga na tochaka ngona na pembeni. To leli mowei na biso to kundie après moto na moto azongeli bibundeli na ye et les wana ba contrôler yote. Donc tous ala nanu digne ya ko sangana bisika moko kotala mama oyo a inspiré bato. Ce qui a inspiré bato, c'est qu'il a servi mosala na ye. Et dans ce qui bakuta ina yo comédien au monde basali to balobi de kambo moko yo lobaka na télévision. C'est déjà un plus. Donc, tous à la... Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyoso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyoso olingi ba komela yo ba ko komela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotiques, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin en ligne. Ce que vous avez la maladie ou etungi sakao, des fois ba médecin en famille ba koko komelote, peut-être ba JP ba solution na ngote. Ah on a mis sunga tozo libino solution. O bengi ba médecin en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi to kotindelo bipa nyonso yo pesa meli. Diaspora bisika nyonso zali na Amérique, na Afrique, na Europe to kotindelo ba kisi na o ozongo en bonne et difforme. Misunga eye pona ko sunga bino. Ngai papa Lewis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za lakiti ba baneko pesa ba kisi wana e baneko soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu et salama yi que na yako za contact moko en ligne et na tanga ki titre na moza ki misunga docteur en ligne réellement zoki numéro na bengengo na zoki ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na kolanda et puis tant après ba tilinga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola o ba twa seka kinga ba o ya okufa mingi ba ba ko tokyo akufi déjà tokyo kolela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga mokote et sekele na yeso pe bino yango ko bolo na pensela na ngai faire la maman nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bande kosimba kaka te ti na ekozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kananga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti bayi kopesa nga bakisi bakomi bakisi bayi bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo poso na maladie no bazo la solution te biso biso ba africain ba maladie na biso singa kate ba docteur o ba yebi ma culture na biso makam na biso na ba nzoto na biso au moins ba traiter na misu ba vraiment ezo de toko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo zali pona o etali santé na yo contacter misunga docteur en ligne ndo solution.